Kombo yali, nzete pe yali. Mais nzete baloba ibo otala ngo te ko pusa pe mena ngo te. To di yango bi yango to kala maele. Da on ya be. To mona ngo ka botala maele. Ba bonde zo sa misala te. Esa misala te. Na Luanda, yo mo be ba to kufa ba to le mais jusqu'au sana ba biloko. Na ba biloko kai bo ke sengela na letati. Bo ke sengela na letana na kota ba hôpital. Na saka pa biso ke sengela ngo benginga na okota. Nditso ko tsi hôpital ko tsi na ka jour ba to kufa. Jusqu'au moment de so na ka jour o sa nditsi ni miracle ni yo. Na usala prière. So sengi na peso kispe na pesi yo ki tope man. Papa, oyebi nzambe na bango te o basambela. Bala nzambe na bango. Biso be ko so na poto yekola. Incarnation na bango ezaku o azaku na papa simu bango tamba. Nzambe na bango. Tukwaza nzambe ndeni leki na ucho kufa. Mona kite? Na wana makamu susu mamwele. Bongo même bino pe kote bozali bi bato akufa kape. Papa nga na za nzambe te. Na za simplement mutu lokola yo. Eza normal na ko tuta mutolo te bisika ya nzambe. Ndabi ke la on fait la boko. Et on appelle ma mususu zo ya zo sala ka ok. Pour Mtabi qui est en focus à beaucoup. Bon, ok, la montagne de Kissi. Non, mais est-ce que Maounzo, ça m'a sûr que ça n'a pas tout, tu m'as bien grippe ou on a payé la Kiss, la pharmacie, la Biki. Na ba Kiss, la pharmacie, ba Biki Bazali. Na ko ba Biki te Bazali. Mais ba o peso même ba se béni. Ok. To so kufa na ba erreur. Lelo o so to ko sa su ba santate, on a ba erreur. Dernièrement, tu as dit une émission de salaire qui est. Na papa Chigo de Pesio Modi à SKK a été le bilongi ezali papa diange na papa diange na ntu akutana na ba konzinyoso akutana na ba sasu akutana na ba president Edouard akutana na ba konzinyoso yende longi c'est ba miracle na Israël na moni okomi ko timola po mangunza déjà komi ko mata mangunza soka komo mata za déjà mangunza komi ko mata ye akokeni ko lobaki papa diange na ntu za kilonga ko alongela kinani sobre Africa. Livre nini ya komaki sobre Africa. Mais papa na biso ni mwanda nsemi. Ngana mutabele kate. Leki ne malade. Ye nzambe. Ajuye atinya ke kuswa traitement. Soki na kipese soki wa. Akomi na nzela kufi. Ye nzambe pona nini akenda kita sekuisa. Ye nzambe amona kiteke ndeko na kufa. Papa, esaba biloko oba ola kisabiso. Bala kisabiso putu kwa kama yenu. Azan nzambe te. Dernièrement natala video moko na TikTok. Na moni yenzamba mama zoloba mokileza mabe na olo to peso ka tanto ta eloka tozo sabelas yo pozo sabelas est-ce que mama mozo mona neti ana esa mana kata lwana ya normal te biso to surtout to samela vanga mapuntulen to samela vanga mapuntulen to bela bakoko na biso so le problème ezani ngana obela bakoko na yo so bela bakoko na okindo dans l'ensemble la biso moye ko mezati. Soki kufa na kimusuni boye mutatu za mayele te yo so koti na baje wana ube posa mtangambo wana wala nani to solo la je kama ndiko bana so pame za nini omoni ndeti boye mamuzu oza kwa ema kwa tuza kwa takela bande kwa SKK basala biso na plateau te la biso koto to luka to expliquer pe marambo ba ko pe o luka ba comprendre tango o luka na bango boye ko te yebike na émission o ba ko benga biso bina ba ko tant molimo eko kitala 1921 kitala 1921 le 6 avril et a minute esa molimo te siko ba ke boya molimo pona ni bon fo mona ke sene loko moko esa na kati wana siko yango ngana linga ke église ki mangi sati le sa ba hôpital ba benga kintu adesani ba morgue musupe na kongo ngana ke na mona ba koma kintu adesani so yo lingi ba longola pe kombo wana kombo ne ko ki longola te kombo bango fo ba longola envoyer Jésus Christ ne fo ba longola ba chabena kintu adi biso tuto zongana kintu adi biso tu na banguza ozala muntu abele ozala muntu biso tuto zonga nini kintu adi biso so moni bino bako bena moko force na bino wana o mateke benda biso facilement biso bito ya parce que tant bino na boko kake manguza za place wana kaso za place wana bokunda bakomba wana me olonga ngote manguza na ngola mavanga mapungutuleni na olonga nzamba usuna soki kufa na kimusuni boye mutatu za mayele te yo so koti na baje wana ube posa mtangambo wana wala nani to solo la je kama ndiko bana so pame za nini omoni ndeti boye mamuzu oza kwa ema kwa tuza kwa takela bande kwa SKK basala biso na plateau te la biso koto to luka to expliquer pe marambo ba ko pe o luka ba comprendre tango o luka na bango boye ko te yebike na émission o ba ko benga biso bina ba ko siko lelo oyo ndenge egiza kitu eleze kokabwana kabeko ne ba branche bele yo za mangunza yo za wana umuna wa magambo na ndenge oyo munelaka église nini to côté nini na kitu ya ngambu nini oyo penake puissance za ba osambela ndenge solo bako bon mangunza za pona ko chichete mangunza za pona ba polémique te eza lokola
biso nyonso tu eza lokola na kati ya bilanga tobota na ora de récolte esika sikoyo bakorecolter ya bien na ya mabenga na ko eshishete Après, ngana bangate ndenge papa ntwala na kene na banga ba révolutionnaire oya kene na prison ba yemaki kana votu kangama ngana za bongo problème na ngabo kanga na bino bo sala nyoso bolingi problème na ngai ne vérité ngana sa pona ba vérité parce que moi te ngamba nze ba ndoza ka vraiment particulier na qu'est-ce qui mangisi na za na problème na ba te problème na ngai nde ba longola tableau wana so na voyage Jésus Christ akende na kimangise baza ba chrétien baza israélien esprit yo so ke kuna kasoko mpe israélien papa ngana ndenge za bobuta to voyager to si ba passeport na so komi bangolais to komi kuna na Israël to ono ba oza Israël ba kanga yote il a ça clair que oza israélien siko koma bono ba oza israélien netinga Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte les têtes. Jamido, la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Bonjour, bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes, nous Gemilove. Bao bakuna bango Gemidor TV, Balobi Gemidor TV, une chaîne YouTube pas comme les autres. À tout seigneur, tout honneur, tu peux si bon mbote, à notre boss à partir à Suisse, les boss de Unzinga, tu peux suivre un bote délai, tu as dans décembre, la meilleure vœu, on a déjà la meilleure vœu, donc meilleure vœu à vous. Et puis meilleure vœu na Balobi monter ma boss, maman Bita Nzinga. La Suisse, et puis si bien sûr on a dit que on va pas la tout voir là, on a parlé qu'on a la meilleure vie à vous. Tout ça, tu as dit que la fête quand même était pour fêter la bino et le tu peux se merci. Merci ma caméra, tout ça pour mon ingénieur donc Bernard, il vous a sur image. Merci na la meilleure vie penaïe. Et puis c'est la meilleure vie na bateau à la Arabie Saoudite, balobi na bosanité Junior Maleng leader salon de beleza na Luanda na Malemba de Junior Maleng leader il t'a sala raté. Ceux qui que les mots boito l'état. Tous les amours il y a rapide tu peux sur un botte de la bosse une na papa José Pitou na balé badoge amour et page monter maman Nadège Pipa tu peux sinon un botte de la asaka toujours salamuni la bansia tata nyonso ba Luanda ngo pasaka tu peux sinon un botte de Léon a bon plaisir ya rozala balé aussi bo moni yango boye na sima na bo mona ba image bo bida décor et comment d'abord message pas na biso tu es bon ko sola na ye monter ba matière enfin biso de petit c'est ma bon déjà kometaki bino faito ya tolo de la penda o etali bongo sujet mo ya munene avant tout na olinga to pesi na mbote ingénieur dans sunga biso penda to zo bongo invité la biso tozana ye na mokola lelo balobi mangunza Paulina Vuzi Soki tokanga kombona depuis yenge mangunza mbuta boni ba santé santé na ngolu to sabe to monika lelo mangunza ele biso ba jaune ba ni ba vert wayo mona yipe moi to changera kaka ko to ba yiba tereza ka mwebele boni koto misala ezoke bien matondo mingi na ngolu ya mpango wa mpundu na wankulu misala ezoke bien na pesi mbote na bani Kongo nyonso yenge keno na pesi mbote na bana nyonso molimo yenge keno ngai na bengami na kombo ya mama Paulina Vuzi Soki naza mwana Kingolo Soki mwana Lumenga Miranda la Possession nazali na kati ya Luvila Kingonga Hungu nazali mwana ya batu ya Kinguli kama sini on de sens ya mama Paulina. OK, je crois ba ni Kongo nyonso ba landa biso ya boyoki bena maunza nena lobi ya pesi bena ndeto ba ba origine a détailler bena ba mboka wa pesika mama Ngunza Soki adimela lelo to robela bongo ite bon kitwadi tebi que tant tozara mike okola biso ba oto koli na totangi na l'école catholique mais sala ki mingi na ropenga bana sa pesi mbote église catholique eza awa école catholique eza na sima una o école kitwadi teba onka bon kitwadi sans pour autant vous avez ma définition milai avec maman vous et Paulina to na bena to sola to yeba kitwadi eza nini kitwadi e banda wapi banani babana kitwadi et puis boka bwani ekota na kitwadi e banda ki ndenge nini pour le to koma boye je crois
ingénieur bena azanga na osala biso musala poto me konsola bena mama vuzi Paulina mavuzi kitwadi o tozoloba lelo na surtout mona photo ya basi moki mbangu na papa nani je crois ingénieur dans son biso papa Simon Kimano pas toalani apesa ni mboti na seba komi kitwadi origine ya kitwadi biso la kitwadi boye bandaka ndeni matondo mingi mbuta na sebeli na question lelo tozolobela temi oyo kitwadi ebandi mfumu kimbangu akiteli molimo le 6 avril 1921 mais papa Ntwalani akitela ya molimo le 4 septembre 1916 abaniki koboya busala ya molimo abotaki bana 4 misatu bakufaki atikalaki na mwana moko akomaki lokola mutu moko aza na perturbation mentale aboye kosala misala ya molimo kasi ntango okutanaki na ange ayebisi ye ntango ekoki ya kotelema kosala mosala ozala mwana natelemaka tatambolaka te soki okomi kuna yebisa ye telema na nkombo bavanga bampungutu lendo mpe topesi ye nkombo ya tata Kimosi kiasungulwa papa Ntwalani ntango akomi na mboka ayebisi mwana na ye akomi asimbi mwana na ye akutie na mama Luzala mwasi tekomizaki mama Luzala abitelema na nkombo bavanga bampungutu lendo bongo papa Kimosi atelemaki mais aboyeka osala musala ya molimo ntango mfumu Kimbangu ayekokitela molimo le 6 avril 1921 na batelefoni ya molimo basali communication ya molimo ebongo bayaki kokutana le 2 mai 1921 ntango Kitwadi ebandaka ntango bapesanaki mbote oyo biso tobengaka luwawa lulwa tata Kimbangu ye tata Ntwalani epai Kitwadi ebandela le 2 mai 1921 le 2 mai 1921 nde jour oyo papa Simon Kimbangu na papa Ntwalani bakutanaki bapesani mbote ezalaki début ya Kitwadi nkolo Kitwadi ebandaka shu basalaki na photo oyo tomona wana oyo bazolakisa biso wana donc journée wana nde esalaki ke Kitwadi ebanda alors tomeka mpe koexpliquer na lobaka biso tozalaka na bino boye toujours représenter bandeko oyo batalaka biso na musika partout dans le monde entier peut-être bazapi na bakestion moye baloba ngo boye direct eza te bayaka ngo na bacommentaire mais mpe koexpliquer biso siko papa Ntwalani na papa Simon Kimbangu bazalaki ndenge nini bazalaki bandeko bayebanaki kaka to ndenge nini expliquer biso na papa Ntwalani na papa Simon Kimbangu bazalaki ndenge nini bon na bamboka bango ezalaki ekangana mpo nkenge kimani na nkambo eza mpe na mosika mingi te menaki musuni bazalaki bafami te na molimo nde bazalaki fami na bamolimo bazalaki fami bazali na bamboka oyo kutu ezalaki sika moko te mboka moko te papa Kimbangu azalaki na nkamba ye azalaki na nkenge kimani oyo lelo babengaka Nazareth mais esali ke na ngolu kaka ya Saint-Esprit esalaki bakutana pour ke bamarche ensemble ekisaki to litango ebandaki précisément na mboka nini bon ntango papa Kimbangu na papa Ntwalani bakomi osala misala okomona lelo bake na nkamba lobi baye na nkenge kimani bazosala mosala mundele akomi kopresegiri bango lelo na presekisa wana mfumu Kimbangu akangami ake na prison ya Matangulu papa Ntwalani atikali na kati kaka ya lisanga na kati ya lisanga epesamaki na nkombo ya Kitwadi te na lisanga wana akontinuaki kaka misala mais sikoyo papa Ntwalani ntango azwi message epai ya ange ke Kimbangu bakangi ye azwi groupe barevolutionnaire balongwe banda Nazareth ti Mbanzangungu na prison Mbanzangungu makolo bazomarche bazokende bazoyeba bakesika bakangaki bake prison ndenge bazokende bazoyeba kana votu kangamaka ngame katunaye ngakota Kimbangu vitentu katunaye directeur a prison tuni wana banani bazoya bayebisi ke Ntwalani mutozoya na batu na ye ebongo tanga komaki na prison Mbanzangungu agangaki 3 fois Kimbangu porte ya prison efungwami oto yokaka ke porte ya prison ya Mbanzangungu efungwami ba prisonnier bakimaki donc tant papa Ntwalani akomi wana na groupe bato yo bane komema tanga yoki bakangi papa Simon Kimbangu mais c'est le même jour que bakangi quelques jours après baye est-ce que donc baye wana
papa Twalani akomi na liboso porte à prison agangi kimbangu 3 fois porte fungwami porte fungwami bato babime papa simongi bango abimaki te papa Twalani akoti papa Twalani bakanga ngai na bamindele takene komitika ye moko tango akoti ba prisonnier musu bakimi basoda baye kotala l'état belge abi yo oye ogangi porte fungwami ba prisonnier ba mi yo kota na prison kokota ki na prison ya Mbanzango salema ibongo tango papa ntu l'état belge aye kotala ke bato mibale so na bina tika bango na prison ba osala scandale aye kolongola papa Twalani aye kotindi na prison ya Lowa na prison ya Lowa ipai papa Twalani atindaki ye Funguki Mbangu atikali na prison ya Mbanzango bisika mwana papa Twalani atikalaki papa Diangenda na mama Mwilu batikalaki mais prière ekufaki te prière continuaki mama Mwilu abana kokanisa bato na ngambu ya Nkamba baba noko nya na mboka moko baba naki kobenga po bazwi basoda batie na secteur ya Nkamba batie na secteur ya Bombekitsuka batala nani ensemble kombo ya Mbangu na Twalani sikoyo bakangisi baba noko kanisa bato banokende na kosambela quelque part na ngambu ya papa Twalani ezaki na papa moko monesa kincho mambo akangisa bato bake kosambela na ngambu ya Funguki Mbangu ezalaki papa Diangenda na mama Mwilu bakontinyaki musala ya prière mundele aye komona ke soki na tiki kintwali oyo na kokoka bango te elongi na yeki kosala aye ko corrompre papa Diangenda oui ndele apesa papa Diangenda mbongo aye ko corrompre ye aye ko kende asali voyage ake Israël siko eskize bolimbi similemvu tangu papa Kimbangu na papa Twalani batiki nzoto na musuli la prison toujours bakufi mwana ya papa Twalani papa Kiamosi yenda pesa kombo ya kintu aliko aye kotala bato basala ki musala na groupe oyo lettre K Kimbangu lettre T Twalani diwana dibunu ya wapesa kombo ya kintu ati donc kitwali oyo esanisa ka liboso Kimbangu te wana Twalani diwana dibundu ngolo ba église dibundu église de ngolo ba dibundu ya Kimbangu ye Twalani de église ya Kimbangu na Twalani po deux personnes na maomba kupasa kimisa na groupe wana okay sikoyo tangu papa Diangenda avoyage ke Israël papa Kiamosi atikali na bangunza do batutu kuna ngeza kuna ngamba batikanga na kaja kintu adiwana basusa misala tangu aye afani si mwana ya papa Twalani alobi tala kado na uti na mototonga église tokoma son envoyé à Jésus-Christ mboka ya papa Twalani tilelo tonga mate mvange mapungutulendo soka sungi biso tokoma kuna na mboka na tonga mate pona ni mwana papa Twalani aboya kambongo wana papa Diangenda kutonga baya kutonga kanga wana mesko pardon mangunza kuto ya mwesela biso ba débat bandinga bisa SKK balinga penda ba comprendre na mpe bien banini balinga territoire kama mla moka boye elo ni nesala yike mundele a corrompre ne ngolo bia corrompre papa Diangenda zaki so base de quoi na elo ni na ngona tina nini ya si mundele amagele aye kotala papa kintu adiwana tango sala ki jete oyeba ke église Kimbangiste église amoli oyeba ngo tito sokola toyeba kateke église ki oyeba ngoteke église Kimbangiste kintu adi église amoli ezalaka église amoli si kwaye kotala faso kintu adiwana bazokendela soki na panziki to panziki kintu adio te tokoka bato tokoka Afrique te yango basaki makasi bapanza kintu adiwana yango basaki makasi ya corrompre papa Diangenda akele Israël azwa kado mwana papa Twalani aboya kitu kado wana papa Diangenda kaka yemuka zongi na babelge wana akeko loba kombo na kintu adi ngate mtu na pesa yango Kimosi mtapesa kombo wana ya kintu adi ebongo de bayaki kokanga papa Kimosi epai ya babelge ezalaka dia de janeiro de 1954 akanga papa Kimosi so to comprendre le ko ndamuna papa Kimosi azaki nani adena mwana papa Twalani propre mwana ne propre okay donc tant papa Twalani akanga maki nenge sali kia kufi papa Kimosi ngatikala na makambo na bango koto yo papa Diangenda koto yo papa Kimosi meme nakata kintu adiwana kaka okay so papa Kimosi tango papa Diangenda yena kado wana tolobi ayena ngo kitala kado nti Israël papa Kimosi aboyi
aboya yango esala eke papa diangenda funda ye to ndenge yango esala funda ke commence sa traidor yenta posa apesa ko mwana kintu adinga ite kokanga ba yango kokanga papa Kimosi ba belge bakangi akena prison ya Yoshua asali 10 ans de prison kuna Yoshua na peka kuna tusuna ba ko na ko central oui mais bangunza oyo batikalaki ba continuer kaka musala mena ko bomba mana président kaka ya kati ya kintu adwana asali 10 ans de prison nzambe lokola za nzambe tolanda bandeko na ngai epai kintu adipanzanela mukolo mususu na prison investigateur moko amoni atuli ngala monaka yo awa oya kosala nini abina kangama mpona likambo ya nzambe atuni papa Kimosi akangama mpona likambo ya nzambe atuni oza nani abi naza mwana ya ntwalani kombono nani komona Kimosi kazungulu nana asali po koma alobi te papa Diangenda ndanga ofunanga ba convoquer papa Diangenda na mama Mwelu ba uti nkamba ba yepo na tango kala biso ba yindu ba no samisa biso na ndolo na Kongo na ndolo ba convoquer ba yeti na ndolo ba yepe na papa Kimosi na ndolo na investigateur wana ba komi batuni papa Diangenda ba moni explication madungate batuni papa Kimosi ba moni explication madungate ndeba yaki kotuna mama Mwelu yo etanke mama décision ezali ni alors bibo ki amosi sambela nzamba tata na yo Diangenda pesa mbela nzambe ya tata na yo komona lelo oyoka bandeko babenga ka bantualiste bato bazana ngambo eglise bato alani batu oyo na ngambo ya papa Twalani mwana ya papa Kimosi mwana papa Twalani tangu aye Kimosi tangu aye azongi kuna na Nazareth aye komona kena président wana yaza ye moko papa Diangenda bazebele abanaki kokokatena bango na kimusulimo aye ko longola komba kintwali aye ko cha kombo ya bantualiste bangunza oyo batikala kina na kati ya kintwali bango mutu bakendaki na kombo wana ya kintwali yango moni lelo toza kintwali kya bangunza vous comprenez ebandela bongo yango salisko a partir ya wana ndembala moko eglize kitwali ekabwani na ba branche ebele église ya Kintwali eyaka kokabwana ezala dia 8 de décembre de 1963 dans le 8 décembre 1963 l'église ya Kintwali kokabwana kapota ba uti kuna na ndolo tableau mbala moko église Kimangiste sont envoyés à Jésus-Christ envoyé spécial mwana papa Twalani pa ye twaliste papa qui essaie parce que papa Kimosi va bimise be maman la prison abimaka le même chose mana ko mi libre bokabwani pe yo sala yo mutuka sambela nzambe na kombo tata na yi Kintwali panza me bangunza o batikalaki bango mutu bakenaki na Kintwali yango moni lelo tuza bantualiste basali Kintwali ke bangunza pe ezali donc esalaki ke papa Diangenda na mama Mwelu bazana ngamu na bango me bangunza pe musu bango pe bazana ngamu na bango kana komba garde komba Kintwali koto yo pe papa Twalani papa Kimosi akepe na kombo ya bantualiste donc kabonano se ngwana esali lelo otomona bamama otozana ngwa mais ce que na mukulu to bito talelo ba wele la ki pinza zanini parce que ce cadeau de Israël yé babilo oyo na ebite mangunza est-ce que et tout ça na ba preuve mo izala ba livre o ba komo makambo yo uso ezala histoire o pe bino o pe yo pe take mo ba mangunza yo pe yo kaka to ndengeni parce que ba ndela tsaki mbango boya lelo kwa cadeau oyo c'est pas la première fois que le bango ngai mama ngunza nazana be preuve nazana ngolese mais nazana mutu ba recherche ngai nazana ngai nakutana na mutu atambona na kimbangu na Twalani aza envie nakenda histoire o nazobeta vraiment oyo biso to formation nakepe kotuna ye a expliquer ngai ndenge onga na yokeli papa c'est vrai ezali ndenge wana bango bandeko nasaki mbango balobi papa Diangenda ntango akendaka Israël ombule banyaki kobeta te asali bamiracle mbule ebeti bapesa kutu kado ya avion kuta boya bondeni azwa enveloppe obaye kotonga papa ezaka pasi eza pasi mfanga mapungutule no mankulu basunga biso biso bayimbe eza pasi nani yango kotikala kontima kenga na bomi mutu andima ke na bomi mutu bakotikala kontima yango te bakotikala kontima yango te mpona nini mfumungi mbangu ntango azalaki na prison bankole basangisi mbongo mpona baketala mfumungi mbangu na prison mama Mwelu azwa mbongo wana ayitilisa yango mfumungi mbangu alobi Mwelu Ntwalani mwasi na mwana ne bazwa kotala ye bazomemele mwelo
ngai mbongo na nga bolie yango ndenge bolie yango bokotinda awa na se me bokonza likolo bokokota yango te papa simuki mbanga lobela mama baza modi yango moni bango awa bati donc bango bana papa nga na uta na kenda Kongo nga zango les na kenda Kongo na kenda Kongo na église Kimbangiste modèle se comporta na Congo yo Kimbangiste ko bale ni akangisa out nga batinda bane venga parce que nini pas ce temps lo bongo do gelo kwa église Kimbangiste ezali kolo ba église yo na Congo na Congo kuna église Kimbangiste chete po ekota politique na kati comment église ngamba wana ezali sacré bino ba ko chaba soda chaba soda bozala confiance ba pied gauche te d'abord ça sécurité quand même jamais ba pied gauche pas ça papa jamais fumima ngatabla na la police atambola na la police te mais ce que problème est nini yo mo lo bien wa église Kimbangiste de to yebi on a calé za église molimo lelo za so église molimo te problème ya mwana ndetse bino bezo mu molimo parce que na kati ya kambo ko lubani na kati ya kamba na ko lubani o me so batwa disinga na kende fo na kende so batwa disinga na sala ko molimo tinda ngai menenge zana pe nkamba bakota bangunza te po bayebi ke bakokota biso te po na nini bango moko bayebi wana na sote kuna mukolo mususu na kolobela ya parce que na ngato zonga na eloko tango olobake olobike bazamodi muto azamodi ezali mama mwelo to ezali pe papa diangenda to ayi bango nyonso mbongo na ngane ngodie yango na bana na yo bokotinda na se me bokonza likolo esala te ngai nakosala problème so bamodi na bana na nga bakoko na oyebi yango te ndenge bazana bakotinda donc eza boye bango wana donc papa likolo bango nango te bakomona yango tata nzambe na bango wana oyo aza kuna oyo na kita nzambe na bango na papa oyebi nzambe na bango te oyo basambela bana nzambe na bango biso beko so na poto yekola incarnation na bango eza oyo aza kuna papa simuki bango tamba nzambe na bango tukwaza nzambe ndeni leki na ucho kufa amona kite susu mamwele bongo même bino pe kote bozali bi bato akufa kape papa nga naza nzambe te naza simplement mutu lokola yo eza normal na kotuta mutolo te bisika ya nzambe nzambe mokeli azali mfumuki mbangu mpe asambelaki nzambe oyebi yango mfumuki mbangu mpe asambelaki nzambe papa to mishtari biloko te mvange bampumutulendo oyo babengi na lingala nzambe mokeli asali kolona se azali mutu okomi tya na esika ya nzambe te ye azali nzambe leki ne maladi ye nzambe azwi ye atindaki kozwa traitement soki na kipese soki wapi akomi na nzela kufi ye nzambe mpona nini akendaki tasekwisa ye nzambe amonaki teke ndeko na kokufa papa eza babiloko oyo baolakisa biso balakisa biso mpo tozwaka mayele aza nzambe te dernièrement natala video moko na TikTok namoni ye nzambe na bango azoloba mokili eza mabe mokili ezali mabe namoni nalingi nakende na ngai nakende kopema papa nazomona bakimbangiste bazolela babiso bazopike bakrisi mpo alingi akufa akende babi ye moko azosenga ndenge olobi ye moko azosenga ke kopema asengeli bapemaka mais makambo oyo mais ntango nzambe asalaka mokili quand même azala mpe na jour ya repos parce que soki kokufanaki musuni boye mutu atozaka mayele te yo sokoti na baje wana ubeki mposa mtangambo wana wana nani tosolola ye kama ndeko bana so problème ezaka nini omoni ndeti boye mamuzu oza kwa eyebi bango toza koatakela bandeko ya skk basala biso na plateau te na biso kote oyo toluka to expliquer mpe makambo bango mpe oluka bacomprendre ntango olobaka bango boye po toyebike na émission oyo bakobenga biso bina naza pre nga na banga te ndenge papa ntwala nakendaki na barevolutionnaire na revolutionnaire oyo akendaki na prison bayembaki kana votukangama nga naza bongo problème na nga bokanga na bino bosala nyonso bolingi problème na ngai nde vérité nga naza mpona oyo bavérité parce que moteke mangu nzemba ozaka problème particulier na ekrisi kimbangisi nazaka na problème na bango te problème na ngai nde balongola tableau wana so na voyage jésus christ jésus atindelaki wapi jésus aza kuna ye aza awa na afrique atindelaki wapi nani témoin ta batindaki kanda nanga ezaka place wana azala na problème na bango te babandeko na ngai te kitwali kopanza depanzana yango ozomona mangunza ntango nyonso toazoyeba baproblème bapasi makambo tozomona awa na afrique surtout tous les trois congo oyo esengeli tozomisaki ntwali wana na bango bakimbangiste na biso bangunza na bantwaliste tokabona lisusu tozala bantwaliste biso nyonso tozala
moko o babengi kintwadi siko le temps de la séparation hein ya kisa kitu linge to lobi ekindaki boye papa Kimosi ke boye papa Diangenda ke boye koto pe wangunza batikali mais siko lelo temps de bekisa kitwadi et comme ils sont rebelle hein mais quand on la biso lelo siko to asula banani koto to mona bangunza pesu bangunza kotoyo to sai bate koto bati misuba ndeko na biso ya nini ya BDK koto bandeko nyonso ezaka na kasa kitwadi nyonso tu papa normalement des ordres de quota partir ya wana tangu papa nzanaka nyonso tu ezaka na kati ya kintwadi wana o ba BDD o banani nyonso tu papa tokaka biso nyonso na kati ya kintwadi wana siko so to zilokola papa ne mwana nsemi hein to pesi mbote la nyonso ya église ya BDK hein o ba wala na biso hein to pesi mbote na bino pena ne mwana nsemi abimela esko wana na ngambu ya papa Twalani ya papa Kimosi to na ngambu kaya bangunza te mena ngambu koto ya papa Diangenda wana la kilonga Kongo abimaki pona mutu mwindu nyonso ayaki pona kolongela ko dispertali mutu mwindu aizateke abimai na ngambu ya kibangunza abimai na ngambu bote aza enviado oyo abimaki pona mutu mwindu nyonso na koki koloba teke abimai pona bangunza abimaki pona bakimbangiste non mambo balongi oyo bandeko nyonso ya eglise kimbangiste baboyaka bayimene mwana nsemi asalama ambasala aza longi te o balubaka ke akoya boya kosala boya ata longi te papa baboyango te eza bongo baba babesaka mosala te oyo toyi koloba ke papa ne mwana nsemi asalaki po babenga ye longi oyo penaki balobaki ke longi oyo akoya kosala boya dernièrement tozalaki na émission tosalaki na papa Shiko topesi yo mbote ya SKK ayebisi biso alobi longi ezali papa Diangenda po papa Diangenda nayemi akutana na bakonzi nyonso akutani na basasu akutani na bapresident Edouard akutani na bakonzi nyonso yende longi asali bamiracle na Israel namoni okomi kotimola po mangunza deja komi komata mangunza soka komi komata zala deja mangunza komi komata ye akokende kolobaki papa Diangenda yemutazalaki longa po alongelaki nani sobre Africa livre nini ya komaki sobre Africa mais papa na biso ni mwanda nsemi ngana muta BDK te mais na minitio naza awa nazolobela pona likambo etaleli papa na biso longa Kongo papa na biso yenge kiaku nazala na problème na minote to abandeko soko na émission ko meka ko toucher point ya longa Kongo te ko seku sa biso nyonso to za to kufa biso to za ya kufanda to loba bimisena ngai atuka sunga ngai yana émission yana ba livre papa Diangenda koma ngape nazana ba livre oyo ni mwanda nsemi lokola longa Kongo atika ayaki ko despertar race negra te osoka yaki pona ko despertar race negra anga obunda pona race negra ye akotaki na politique sikoso yaki pona ko longela akotaki na politique akena ko sana nini kuna na politique kuna e pa mo buta akena ko sana kuna papa toza bien bo toucha biso bangunza te oneti mangunza ya banga kana yete yango be balobaki soki ni mwana nsema zaki longi ya Kongo pourquoi ni mwana nsema comment tu député na parlement babiki longi yango sala na parlement akenaki kosala na parlement comme ndenge papa bango akena sala na parlement te akendaki pona nini na biso na ngambu na biso eza bangunza soki toza na mutu aza liboso biso bangunza pe message na biso tozala ndenge mosusu oyebango ke biso tozalaki liboso poza ta document osala kilongo leta bana opesa ngote mais à cause ya longa Kongo papa na biso de mwanda nsemi lelo o biso to koma rekoni kasi papa Diangenda yazo kumisa za longo pona nini akanga molimo yo ka epai mwanda nsemi akangela molimo akanga molimo pona nini aboyeki milimo kita kasi ba milimo muse koma pe milimo wa bete boso milimo za bien te bozo milimo mais to musu opesa message ko kabula batu bango moko bakimangise bana nzembo moko bayembaka nzembo na kanga ngo sepelisa ka balo baka nzembo nini Silwa nzambi bukasilwa muki mwana kiaku telemesa saluki yangunza nzambi sikoponi bayembaka nzembo wana nzembo ala yego explique batu nini yaba to koloba ke totelemisa musala ya ngunza ya nzambe fumuki manga zalaki ngunza papa na komi da ngunza boyebi mangunza da komi komata mafute matinga deja biso linga bo po vérité bima vérité bima la taba fumuki mango alaki ngunza po fumuki manga zaki baptiser na église ya mission yo babengi yeba flûte wala betela ngokuna e bongo fumuki mango si wa fumuki manga liputa abeta flûte na église ya yeba okay o lelo biso tuzobenga missioni azala kuna e bongo sikone ayaki koma révolutionnaire ayako révolter
tant molimo eko kitala 1921 kitala 1921 le 6 avril et am nini te esa molimo te siko bako bakebo ya molimo pona ni bon fo mona kezene loko moko eza na kati wana siko yango ngana linga ke église ki mangisa ti lesa ba hôpital ba benga kintu adesani ba morgue musupe na kongo ngana kena mona ba koma kintu adesani so yo lingi balongola pe kombo wana kombo ne ko kingo longa te kombo bango fo ba longola envoyer Jésus Christ nde fo balongola fo ba longola ba chabena kintu adi biso tuto zongana kintu adi biso tu na banguza ozala muntu abele ozala muntu biso tuto zonga nini kintu adi siko lelo oyo ndenge eglize kitu adi ko kabwana kabeko ne ba branche bele yo za mangunza yo za wana umuna wa makambo na ndenge oyo munela église nini to côté nini na kitu adi ngambu nini oyo penake puissance eza ba osambela ndenge solo bako bon mangunza za pona ko chichete mangunza za pona ba polémique te eza lokola biso nyonso tu eza lokola na kati ya bilanga tozo tobota na hora de récolte esika sikoyo ba ko récolter ya bien ya mabenga na ko chichete kasi ko chichete parce que lelo to lobela mingi kitu adi mais to yebi pe ke lelo ba protestant pe ben risé belé de musuka mususu aina na ngambo ba protestant mususu paza na ngambo ya catholique mususu ba monika nga zonga na kitu alenga zonga yakisa bakoko yo etanke mamunza mutabonga linga zonga oropese imakanisi azongela wapi azonga na kimbangu jamais osoka azonga na kimbangu azaka chrétien azonga na église oyo babengi litwali ke bangunza oyo bazosambela bangunza bazosambela bankulu akende na kimangise baza ba chrétien baza israélien esprit yo osoko ke kuna kasoko mpe israélien papa ngana ndenge za bwebuta to voyager to siba passeport am so komi bangolais to komi kuna na Israël to ono ba oza Israël ba kanga yote il a ça clair que oza israélien siko koma bono ba oza israélien netika mfunzi na vandia na za africain na musuni pe na molimo soki na voyager comme étranger na ko voyager comme israélien ngana za na Israël kuna nazala nani soneli mtako kwa kisu akoma Israël oh bongo mino ba chrétien bono batenge boza ba israélien à l'esprit bono ba bongo munza mamebelo zo bela ba place abatu na ebite mambo zo ba na ba place abatu te na ba chrétien na ba kimangisa ba baza ba israélien ya wana yo so to aza chrétien aza israélien elo we déranger ka opene ya wana e déranger ngasi oto bungisa oya biso ngana za ngole na kuyolo bana za israélien te surtout docteur babela objectif ya kiza kitu des nini Oda ndo kiza kitu adi oui to sangani na kitu ndo babomoko ide na ngoma kanisa ngo zani to sambela mfanga baputulendu to sambela pona mboka la biso to sambela pona race negra ko ba mfumu ibanga nyokwama basuda bango na batonasi lelo le msungana so to zabo to zo na télévision pona bango ba nyokwama oyebengo Megasi mamone ya wana te mamone ya wana to loba mais lelo ope ezo pe sa passe ndega to lobi egiza kitu adi eza éparpillé dans le monde entier même kuna ba wona poto mona ki batimbango ekota boyebe tout ça là et puis na ndenge pa Congo bokabani na ba branche belé mais malheureusement rien n'avance mabeto ko avancer te ba kotia président oyo mame aussi matin na mboka ba le ranzala ba la passe na bino ba munza boze belé mais pourquoi ti sikoyo pauvre to lela kaka ezala ko Kinshasa ezala Angola ezala na Brazza ezala Gabon mambo esimba ko tika la kozala na kimia te siko tuna ngato kozala na kimia te pwani kozala na kimia te to bumisa o eza biso l'état o to sana o l'état bapaya nzambe o to sambela nzamba bapaya ozo sala o eza ya yote papa kechi soko eza ya yote o lati yango exemple ni kolono eza 42 yo lati 39 eko swa yote yango eko swa yo posa numero na yote lelo oso to mona pasi oyo eza po to salela o eza ya biso te soki biso tu na Afrique tozongeli bokoko na biso to sambela mvanga maputulelo ba étranger nyonso tu baza awa bakena bango bameni nzambe na bango bakena ngoyo totikali to sambela bankulu to sambela bangunza mvanga maputulelo changement kozala bakoko na biso banoko liate d'après changement zala il faut biso nyonso tozongola kanzama bakoko soso ino bino moko bato bosama nzama bakoko bozaya kosangana te bozaya kokabana entre bino bokona kosangana te boza moko so neni biso bato to libanda to ya wana sino ta bino mona kuna boyokana te koyoka na biso toyoka na biso neti mangunza yoka na nena ngunza nyonso na sanga na problème ngunza monte to zala ngunza na yoka na ngunza nyonso problème eza kaka biso tu kaka to sangana to koma kintwaji
kasi me kozala bien kosangana nini tona epa na bino bato ya koto oyo oyo bakendaka epa papa soki ya Papa Antoine. bato bazala Bano na bautaki église epai ya Papa Kimosi. Papa O Kimosi. bamemaki Kibongunza, bamemaki Ntwani. ok koto mpe bato bazala na kimbangu na bino bangunza bobayina na kosangana biso so tomoni bino bokoyebena moko force na bino wana omateke ebenda biso facilement biso bito ya parce ntango bino nani bokokoka te Mangunza aza na place wana. kasi oza na place wana bokunda bakomba wana me olonga yango te mangunza Na ngolo bamvanga mapungutuleni. Na olonga. Nzamba usunga. Na olonga. topesa oka atan tota eloka tozosambela ti yo mpo ozosambela ti estce makambo ozomona neti esamba na kati ya lwana ya normal te biso nyonso tu tozosambela mvanga mapungutuleni ti tosambela mvanga mapungutuleni tobela bakoko na biso sikoyo le problème eza nini nga na obela bakoko na yo so obelela koko na yo okindoki dans losambo na biso moye ekoma eza te nakoloba teke losambo ezokoma te eza na kosenga mosusu ozozwa te mpo ozosenga te oyo esengeli osenga neti nga papa na akomona soki na kosenga epai ya papa Antoine est-ce que papa Antoine aopesa ndenge papa na nga aopesa nga dafo senga epa papa la yo na osenga pa papa na nga botanga papa nalingi boye ndenge biso bayindo yo ozofuka bozosenga Jésus Christ au nom de Jésus épidémie ina lwana ekokende te épidémie wana nazalaki na casuel na espace na morgue ya kotya bato eza te espace bato bakufa grippe wana kosu ezoboma bato mais sikoyo na bokoko kisi wana eyali awa 5 personnes nga na yambi déjà awa moko kuta banosala déjà ok mais sikoyo aza bien 2 jours ka ya pamba mais toshite na biso da tokomi na suka mama ngutsa penda donc est-ce que grippe penda oyo kandi obika grippe na kosukoso bikela ngo foka ezala na pema po muta bikela ngo fizaka na eya boko na pema mosusu ezo ya kosalaka ok po muta bikela ngo foka na boko bongo ok na mundele kisi ebelango kisi non mais est-ce que ma ngutsa za ma sûr que za na bato te ba beli ba grippe wana pe kaka na kisi na biso pharmacie ba biki na bakisa pharmacie ba babiki bazali nako ba babiki te bazali mais ba oyo peso memba baza ebele tozokufa na baerreur lelo oso tokokisa su basanta te mpona baerreur nayoki kaka motu mpasi nazwi paracetamol na mbeli me nga koko na nga azalaka so azwi motu mpasi azazwa makasa mobo atie na moto elembi akangi na motu akangi litendi na motu asala 110 ans mais biso bongo imprise ya malaria botya mai botyabo me na bokoko mpe bakisa malaria tifoide ezali kosukosu wana ezozala makasi ezotika krasha na tolo soko krasha wana yango ezopesa pema soki oki na kajole baotia oxygène wana soki esimbi te yango bato bazokufuna bakona kalumbu soki kaka kalumbu esanga mosupe baoke kalumbu te parti kaka ya kajole okufuna ok donc na mokusi ya tomila biso na suka pena basujet oyo mandesa bamakiti wadima makolo bezaka mingi tolanse message na bandeko baolanda biso Gémidor TV eza wana tolobaka église au milieu du village mangunza apesi biso makambo oyo ayekoli alobi bien eza na baformation ye balanda po yola koma boye eza mpe na bato bazali batémoin oculaire bavivant bapatimoki mbango ye akutana na bango bapesa ye bamakambo oyo yo mpe moto ozolanda biso oyebi koza na bamatière oyebi ke makambo mangunza alobi eza yango te eza simple komela biso benga biso na banimero eza wana oza na posa débat direct Gémidor TV tosali déplacement je crois ekozala déplacement suka toya mpena na bureau ya mangunza parce que studio na biso déjà esili ozala débat na studio ozala posa débat benga biso mangunza kofuta transport aye yo kofuta transport oye na plateau boye toza wana sécurité eza moto akobunda mpo aza te moto mpo amisa tobunduki aza te toza wana tosali pene mission olakisi biso bapreuve na yo esika makomi ekomi mangunza mpo alakisi biso bapreuve osala biso bien mais mangunza oyebana tuna question ti lelo ozokombolaka afrique te kombo eza ya kofanda ntango nano ekoki te tozokende mbuta babi kombo lokauka kombo ekokauka te kombo eyali ozokombola te ezali kombo eyali nzete mpe eyali mais nzete oyo balobaki boye kotala yango te kopusaka pembeni nango te yango tozalaka nango mayele tomona yango kaka boye tozala nango mayele babi nde ezosala misala te tomona boye na lwanda yomona mpe bato bazokufa bato baolela ma yesu kozala na babiloko naa na babiloko kai bokesengela nga na leta ti bokesengela nga na leta nakota bahôpital nazaka papi soki esengela ngo bengi nga na okota ndeti sokoti na hôpital soki ndeti na kajour bato bakokufa yo soki omongo soki na kajour osala ndeti miracle ni naosala nini naosala prière soki esengi napesa okisi mpe napesi yo ekiti yo mpe maana prière na eloko ya liboso alekisi kisa bokoko memi na hôpital papa nano yoko hôpital traditionnel te
ezala yo mo le bien traditionnel kuna bazaka makambo wana kai to nongola o wana bakoko na biso biso bazanga ka jouer ya lakate na mbanza ko ka jouer ya lakate mama na ko kufa mama na on vivre te ka ba sera les peu ba manka ba médicament yo ba ndo sa ba solution bon lelo ko mamuza oni ko kosa ma manga bakisi oyo ba traiter na ka jouer ba zwa na mbanza kongo te machelo ni mutana mbanza kongo te kasi ba o ba yaki ko bazana eloko te nyonso bana ba ya ko yiba ngo ba ya kasi oyo za matière pas na biso to ala moyen de développer on va sur matière ba ki ba développer mo te ta ngana zwin tete ngana sala kiso ebi ngana développer kama yele na sala kisi na pesa mo e ama ila ko développer te kono ba bongo te to ana nyonso komi mona pamba te moyindo ke to na nyonso ba pesi biso on met do ko saila on te problème de ngwana to ko saila mo te pona buzoba ba ye ko kosa biso ke so to bisinze to yaki ndoki wana kama ndio utakosi biso bona merci beaucoup hein je crois que nous venons à la soupa de raison hein ba beza eza partie remise avec Mamuda to sala nam parce que maman le beza rebelé dernier message hein na bato ba Holanda yo lelo to lebeli église à Kitwani to lebi ndengeni banda ndengeni papa twalani na basi mongi bango bakutanaka po marambwane ba ndeli bakangaki bango ndengeni papa Kimosi ba bimaka ndengeni papa Diangenda basalaka boye en tout cas dernier message na bato ba Holanda yo to yebi que prochainement ozonga suna makambo susu na pesi nano yenge keno na mwana papa oyo avandaka na mama Paulina na nzela bibili na bandako na bino message kaka na koloba tosi despertar na ebite na français na koloba nito na lingala explique donc alors to lamuka tosi despertar mutu mwingi ta oto komi na komi mabe to banga nzambe et puis tozala na umoro au próximo l'amour du prochain tosambelaka makasi tosongela nzambe oyo ya bakoko na biso message asuka nazalaki nango yango oyo bato nao balandaka yo partout dans le monde entier bato basepelaka mangunza yo bato bolingaka ye opesa bango bambote pena yenge keno ya liboso napesi na mama na nga na Paris mama Paulette mama ngunza mwana mfumukimbangu abongisela yo pe papa na nga François mwana bakoko kobange loko te bakoko tango nyonso baza epai na yo pe na pesi mbuta na ngai na France David yenge kiaku mwana bakoko toujours telemaka ko bunda bakoko bakolongisa yo pe na kati ya milongo na pesi mama mwana mbote na pesi bana na nga mbote na kombo ya Stefania na pesi Ruti pe na pesi mwana na nga na kombo ya papa na biso Généon Zolo yenge kienu matongo alobi yenge na bato nyonso oyo baolanda biso balobi banekongo nyonso Gémidor TV eza wana l'église du village nde nalobaki biso awa oza na posa odéveloppe bamatière mo besoma baki toalika mo mangunza alobi osuma makambo ya église boye en tout cas biso toza wana benga kaka tokoyamba yo tokoye biso nini osenga pour ke oleka eza nango eloko ya grave te soki ndenge nini merci na ingénieur don Bernard azali bongo derrière la caméra ye moto asali biso mosala oyo merci na bino bato bopona na bino Gémidor TV merci na boss de Nzinga à partir de Suisse motema mabita Nzinga topesi yo babote belé na ba petit wala na biso na parler bino bato bosepela na biso na pesi moto bongo na Christian Barret na Luanda na Kalemba Doja na Pep wana ba bidon ki osana téléphone ebeba ordinateur ebeba benga biso to yo pas Christian Barret au peso pena mo o esengeli bino so ba réparateur en tout cas pour t'abonner Christian Barret même ça yo va la te mikolo alimwe restez toujours connectés, branchés. La possibilité, joyeux anniversaire à toi, très cher frère, le architecte intelligent, Emmanuel Tonatumba. À partir de Congo, à Mbujimaï, à Zabon, la carte Mbujimaï, qui est un ministère de service. Joyeux anniversaire à toi, le but, vous faites en Okaka. La possibilité, et puis, birthday to you, dans le but, il y a Chanel, dans Afrique, sûr. Joyeux anniversaire et belé il y a Chanel na biso moko ya chacha joyeux anniversaire na yo et puis birthday to you balobi en tout cas fêtons malamu et ça biso kitoko restez toujours connectés branchés sur Gémidor TV balobi il y a des années bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver.